Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Talngamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV, la réalité. Tu es tous là ensemble. Kakane, tu es là, Nabino. Papa Nabiso a bengana des shows d'Enar TV. Papa a besoin de conseil public. Papa Linga tout na conseil, ya koyeba leki na ye a mwasi. Azali ndoki. Aza poison, tout est juste phénomène. Pourquoi papa tout nindengwana, pourquoi papa sengi conseil, zala branché, na pesa o ba détail, o comprendre pourquoi ba question ane tunami. Na kolinga ocha cloche de notification pour semaine prochaine, to bandi ba émission en direct. Cloche de notification yango kande na chelio ao. C'est-à-dire ngonga na yo, il faut za na dessin likolo, mwende ba o de laksawana. Dessin wana soki ezandeng wana ça veut dire soki toche mission siko yo po monyango siko. Soki ngonga na eza na dessin wana likolo te obando tala ba émission na retard. To sala émission ici leki yo ekobenga na retard, ça fait pas du bien. Bato belé ba sengi to sala ba émission en ligne ouverte, to sala émission semaine prochaine to tia téléphone. To golinga réflexion ndenge neti to ena di solo aboye to sala besoin conseil, to tia téléphone benga biso, pesa biso réflexion na yo okoki okanisa nini. Tosala ba émission ebele na ba émission moko eza grave o esengi na sala onka kan direct po bino bobenga esenga te opesa commentaire na clavier mi wana tolingi yo o lobby ngongo na yo etikali kolo lisolo ayo ki ba o ba ya kolanda sima ba yo alors ekozala bien ceux qui ozo participer en direct opesa biso ba réflexion yango to lobby cha cloche de notification quand na la kisio tala ngonga na o eza na dessin likolo soki ezate oyebi ko chate tuna mobile no nanda kwa relaxo soki oza mobile tuna mwasi ya kolakisio soki te bo tuna bana ba relaxa bino ndenga ko cha cloche de notification pour otala ba émission na biso na temps réel toke na sujet na biso papa na biso alobi boye des choses na besoin na yeba phénomène nini eleki po ngana mwasi nanga toka bwana papa zo regretter séparation ya ye na mwasi na ye ba kabwani na mwasi na ba phénomène moko papa yebite acha leki na ye ya mwasi na position nini abenga ye ndoki abenga ye poison to abenga ye nani landa siko ngana expliquer na mukuse o comprendre papa lobiboui des shows nazalaki na Kinshasa na yaki poto na teri mwasi na ngana mwana moko à l'époque tant papa na biso yaki na poto ba système ba Android okoma na ba WhatsApp na ba Facebook ezalaki te. Papa lobi des choses leki nanga mwasi akomelanga lettre moko na lettre wana apesanga situation mobimba ya famille et puis na ya mwasi nanga mais côté ya mwasi nanga akomaka na bic rouge ebinde bakoma lettre kokoma na bic rouge ezeloko eza très important na banzi yo ebitango tozotanga côté oche bic rouge très important très capital à retenir voilà papa lobi des choses leki nanga mwasi akomi lettre na rouge a expliqué nga problème ya mwasi nanga pour na komaki na besoin na bengisa mwasi nanga na poto na mwana moko leki na mwasi akomi boy ça sert à rien au bengisa mwasi na poto parce que c'est une lettrée oyazana eloko te na mutu azana bagage te oko souffrir pamba ko bengisa mwasi oyazanga mayele na poto c'est-à-dire ko bengisa yete po ekozala na importance te ini lettre na poto okosala na ye nini tuza wana papa lobi des choses na tanga lettre ya leki nanga mwasi ekamwisanga koma nyonso akomi na blé mais na côté ya mwasi nanga rouge ko bengisa yete illettré akoya ko faire souffrir yo na poto bref papa na biso kolo lisolo abi des choses na kipaki yango te na bengisi mwasi nanga na poto na mwana moko bref leki na wana mwasi oya komelaka ye lettre na marque rouge wana leki na epa yaki koya na poto mais leki na mutabengisa ki ye grande sœur na ba mususu baza na awa na France
Baonde basalaki ba démarche ya leki wana mwasi yepa ye na poto. Bref, mwasi na yaka na poto na mwana moko, leki na yepe ayaka na poto. Mais ye abengisa ye leki te, leki famille mute bengisaki ye. Bazo vivre, papa na biso alobi des choses. Mwasi na ngai kokoma na poto, chose grave. Mwasi o balobaki aza mayele te. Ye azwi musala. Akomi kosala. Leki na nga mwasi o abengaki mwasi na nga illettré. Ye kota avandi na ville azalaki azana mukanda me aoko kozwa musala te. Mwasi na ye kaka o ya bengaki illettré. Illettré wana abengi nani semeki na ye na ville azalaki yaka kotoyo pa na biso baoluka batu na musala. Semeki aye bavandi ndaku moko. Semeki ake banda musala na kompani ndenge semeki na ye amemaki ye. Bref, kaka ndenge yaki kovanda na ndaku na bango abandi ko intoxiquer mwasi na ye. Keno moni na poto ndenge zawa ndenge bozana grand frère soka zo sala yo mabe kende ko funda ye na ba assistance sociale funda lobabo loko ozana bana ba ko prendre yo en charge car ndenge basi bozalaka. Oka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oyebi bande ko basi ebele na poto ba bebisi mabana na bango likolo akoyoka. Yaya keba na mutu ayela ka oba masolo aboye. Kende ko funda mobile na yo, lokolo zana bana, luka ba assistance sociale, tout ça yaya. Kobota bana na vie, eza ba assistance sociale te. Kobota bana na vie, eza te to gagner ba mbongo sima na bango. Kobota bana na vie, avenir na bango ezala bien. Avenir a bana po ezala bien, zo senga papa na mama baza lesika moko. Biso na Congo ba parents na biso ba bundaka, ba souffraka, ba kolisa biso yango to koli na éducation a bien. Mais na bamboka to bima bana na biso bazo manquer éducation pourquoi? Séparation ya ba parents. Divorce ya ba parents ezo pesa ba défaite, échec na ba vie ya bana. Na kangi parenthèse, landa o comprendre pourquoi na lobi bongo. Leki ya papa na biso aye na ndako intoxiquer mwasi na ye. Bref, na sima mikolo musala eye kosila. Balongoli ye, bref ezali nango contrat ya muke, balongoli ye azongi na ville esika azalaki. Kaka ndenge yaki kotala bango na sima mikolo mike ka nde ye azongaki. Papa na biso kolo lisola lobi boye de show. Tant kaka mukele kinanga mwasi ayaki na ndako. A intoxiquer mwasi nanga na bebiloko ezanga tina. Tanga ya opesa mukongo. Ba momaka muke ba sanza muke yena mwasi na ye ba ekoswana. Ba kabwani. Mwasi akenda na bana. Tuza awo. Mwasi akena bana mais chose grave. Semeki na ye wana leki ya papa na biso kolo lisolo. Semeki akomana na Kinshasa kobengisa mwasi na poto te aza zoba, aza na mayele te. Aye na ndako apesa intoxication mwasi na mobali bakabwani. Ye siko leki ya mobali, semeki bakomi ba camarade na mwasi na ye ndenge baboyani. Comment expliquer ngana mwasi na nga to boyani, yo leki na nga mwasi boke koma na ye ba pire, c'est-à-dire basali famille moko kolekana ndenge ye bazali na libala. Kolekana ndenge mwasi na mobali balingana ki bango bakomi na amour moko pire. Oh, koka bolate. Papa na biso abi mais des choses, moi je comprends rien. En même temps, petite sœur nanga onde akomela anga na Kinshasa ke mwasi oyo aza zoba. Mwasi oyo aza illettré, donc ko bengise na poto te po na souffrir. Ya ki na ndako nanga apesa mwasi nanga ba rapport en fait. Ayebisa ye non soki nazo nyokola kende koloba na ba assistance sociale tout consort. Mais lelo ngana mwasi wana to kabwani. Mwasi oyo abengaka zoba. Nga to kabwani na mwasi wana baona mwasi wana bakomi ba pire. Bakomi ba pire ya suka. Yaya oyebi na olingana olubani. Na olingana ebiso eloko moko lisusu na suka. Oyebi ndenge tozala na ba mabala awa. Nga mobali soki na yebi oke faites attention na ndeko na nga wana. Il faut yokela nga ngande na yebi pourquoi na yebi okeba na ndeko na nga. Parce que ba français balobi toute vérité n'est pas bonne à dire. Mobali no oyebisa oke keba na batu wana nga na lingi bango te bozala bien mais ko s'approcher en fait ko coller na bango te. Bozala bien mais bo s'approcher te. Faut ko yoka mobali yaya. Également beaucoup za na mwasi na kati ya libala. Mwasi na yo yebisa oke papa baza bandeko na nga mais na kolinga te bo coller. Maman yebi pourquoi yebi si bongo po yenda yebi libota na ye. Également nde na lobi pa ba papa. Mobali yebi saka oke bandeko na nga wana bozala bien mais ko coller na bango te. Mobali no yebi pourquoi azo pekiso na bango. Alobi boza binemi te mais bo coller te. Mutu na mutu yebi famille na ye, mwasi yebi famille na ye, mobali yebi famille na ye. Papa na biso abi des choses comment expliquer mwasi to kabwani na ye mais bake kokoma ba
pire moko ya suka na leki nanga mwasi. En même temps leki nanga mwasi nda bandai ko combattre ye depuis Kinshasa. Abenga ye idiote. Alobi ko benge na poto te okosa ne lokota ko faire souffrir yo, a ko faire chier yo. C'est ça. Bandeko ya basi yo 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 yo. Balinga kabasi ya bandeko mibali te. Pona ninyo yo yo yo. Ezalaka nini tozawana. Papa na biso alobi na suka des shows eloko na yaki ko comprendre te famille ya mwasi nanga bazala na poto. Nga pe mama na biso aza na poto. Na mama nanga na leki nanga mwasi oya combattre mwasi nanga oya bomi libala. Bakoma famille na mwasi o nga na kabwana na ye. Na mama akoti na leki ya mwasi tolo bana kati ya lisolo akoti bakoma famille. Papa sko azo comprendre te. Mwasi ota on azalaki na ye bolinga ki yete. Mais tant to kabwani na ye bokesa la famille na ye. C'est ça. Yango papa tuni na kati wana. Abenga ndeko mwasi poison ndoki ou bien acha ye na position nini. C'est quel phénomène? Yango na bilanda bien pour comprendre. Papa zo regretter maman na ye na leki na mwasi bake ko sala famille na mwasi na ye o bakabwana. Pire ya nyama donc c'est-à-dire ele bango ele mwasi na ye. En même temps mwasi tanga zai na libala balinga ki ete. Bo kombata ki ye mwasi mabe azanga maele tout ça. Mais lelo to boyani bino bokesa na ye famille ndenge nini? Tout ça wana. Et chose grave. Papa lobi des choses et comment soika na bengi mwasi expliquer nga makamnyo so na osala. Mais mwasi akoma na ville mususu. Nana kenda akopesa ba fuite ya vie ya papa lekine ya mwasi. Ce mec oya bengaka mwasi zoba akoma camarade na mwasi azoba. Mwasi azoba komi camarade na ba semek. Semek abengaka semek ne zoba bake ko sala famille. Bazo akaba vie ya grand frère na bango ba yebisaka mwasi na oba kabwana. Papa lobi des choses na ko benga kaka mwasi faut expliquer makamnyo so na osala. Nani ayebisaka ye leki nanga moko ya mwasi. Et okoma na mukomsu papa na biso alingaka kendozwa mwana na ye na pa ya mama na ye. Mais papa zali na mwa retard. Ayebisi mwana leka pa ya koko na bino ya mwasi. Po mama ya mwasi pa za na poto ayaka. Kende pa koko na bino ya mwasi nga soki na uti musala banzela na zalaki na koya kozwa kuna po naza déjà na retard. Bref mwana ya ke pa koko na bango. Papa lobi des choses na sisi musala na kena kendozwa mwana nga pa ya koko na ye chose grave. Papa na biso akuti leki na ya mwasi na mama na bango kuna na famille wana. Donc basangana bakoma siko famille. Nde kote papa zomi tuna eza nini? Tant mwasi azali na maboko nanga bolingi ete. Zoba azanga mayeli mwasi amalonga te. Mais mwasi otoboyani siko bino boke koma na ye pire ndenge nini? Sadi bango basali siko ekiri bakomi ko combattre papa na biso. Elo ni yokolo banakat c'est quel phénomène? Yango papa tuni acha bango na position nini? Surtout plus lekine a mwasi acha ye na position nini? Ndoki. Ou bien coïncidence l'accident? Ou encore c'est quel phénomène? Voilà pourquoi Tolobaki landa bien pour comprendre. Comment expliquer moi si on a na kabwani na ye? Bino boande ko lingete tango azayi nanda kwa libala. Tant to kabwani bokomi famille. Pire ya nyama. Elo oni eza na kati. Sur quel intérêt? Papa a ko tuna conseil public, papa na biso asengi bo pesa ye conseil yo ki kolobani na kati. Est-ce que ça quel phénomène? Yango to bengi sujet ya nani ya ilso na biso c'est quel phénomène? Yango nde papa tunaki ba question na ebandeli. Acha ndeko ne mwasi na position nini? Ndoki, poison, to nani? Pesa ba kombo nyonso yo ki ko pesa si cela mérite. Ce qui pesa na un phénomène moko normal. Tous on a besoin bato ba réfléchir bien. Yo yebisa biso na nyonso tolobi. Nini ekoza anakati. Voilà o papa la biso alingi toloba ngwana papa lobi des choses chakara na public na yoka nini bato bakoloba po elo monga na o comprendre lisusu ezate. Moi si on a zaine na maboko balingi ete tant to kabwani akomi bien. Nini esali ki akoma bien tant ka libale kufi. Nini esali ki akoma bien po to kabwani. Yo ebika ba famille africaine. Biso torolobate yonde yebisa biso nini yoko kanisa. Voilà o twenga toloba po na papa na biso ngwana ekosala bien. Ce qui au partager au PSP na bande comme sous tokota toko mebele ko bossa na rater à chaque émission partager pesa ba connaissance na yo batala na Messenger Facebook tango imo ba réseau nyonso yo ebi partager ko sala bien na leki na ko pesa ba remerciement rapidement mabanga ya bien et ça la goût
yo pe to pe sokaka mabe ezate to ke na bino ndambu mama na biso Nicole Nicole Ukiteyedi Samantha na États-Unis d'Amérique na mobile na Jean-Claude bazo sala 28 ans de mariage. Non, bazo sala 25 ans de mariage pardon le 28 juillet, 25 ans de mariage. Maman na biso Nicole et sali bien. Nzamba pambola bino bokende liboso. Maman Nicole Samantha na Washington, États-Unis d'Amérique. Je salue maman Elisa Miguel et sala yo bien yo kutu ya kala tozala kanayo. Je salue Juliette Kanza, merci Juliette Kanza, Françoise Bazebisa, Rachel Munganga, merci beaucoup, Francisco Nganga, merci beaucoup, Blessing Job, merci beaucoup, Mafilon Zalakanda na Israël, na Tel Aviv, et ça là yo bien côté aux amis, Irène Mbungu na Allemagne, na Monakio, merci beaucoup, Latina Joy, merci beaucoup, Marie de Jésus, merci beaucoup, Nick Ngwakulu, merci beaucoup, Marie-Jeannette, ezo salanga bien na mona bino, Jansi Mukoko, nazo mona yo, Mirabuka, merci beaucoup, Jean-Paul Londoko, merci beaucoup, Yvette Katunda, merci beaucoup, Alia Magali, merci beaucoup, Joséphine Mengi, merci beaucoup, Alice Mangani, Mama Mapasa, merci beaucoup, ezo salanga bien na mona bino, Chantal Yakimi Machi, merci beaucoup, Mama Bonheur, nazo mona bino, Teresa Mabiala, merci beaucoup, Julia Mbuku, merci beaucoup, Julia Mbuku, Régine Masundi na Lyon, Sundia Tatalaka Kayo, Régine Bukai, et ça là yo bien Régine Masundi, Pauline Salulu, merci beaucoup, Emmanuel, et ça là yo bien, Pélagie Meya, merci beaucoup, Brigitte Nathalie, et ça là yo bien, Ngola Ngoya, merci beaucoup, Flore Moutolo, merci beaucoup, Style LKB, merci beaucoup, et ça là yo bien de Konanga Mwasi, Marie-Rose Mbombo, et ça là yo bien Bombo, Marie-Rose Bombo, et ça là yo bien Madelena Rochana, et ça là yo bien Nabanzi na pesi bino mbote ebele, ce que yo ki kombo na yo te yo zelaka kaboza ebele, tout ça plus de 20 000 personnes, to ko saluer batunyo stute, ndambu bino nyo suboko yo kama banga na bino, chaque cloche de notification, tozo banda ba émission en direct, la semaine prochaine, zala no participer ko ça la bien. Aimez votre émission, commentez, partagez et que ça la bien. Et zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakuya. Ciao.